MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien. Moi ça va. La famille par cette vidéo na yena meka ko pesa conseil na bandeko balanda nga pe na bandeko oyo na kolobela lisolo na bango awa. Il s'agit de notre bien-aimé que nous aimons, Tonton Loulou, l'artiste et comédien Pierrot Ndombasi. Nini, ça fait quelques jours na lundi ba live na YouTube. Yena mwasi na ye. Bat bazo lobela sur relation na ye ku ya couple na ye yena mwasi na ye. En fait, le frère est légalement marié à sa femme. Et bazo lobela mambali ba na bango et du coup et comme si na niveau bat balo bagino il faut ka ba kabona. Pourquoi ba kabona? Ono parce que moyen ba simba mwana ezate. Pour ne pas dire babota te parce que ba si babota mais mwana a kufaki. Na ebite ba kufeli bana combien mais na ebi plus ou moins 2 ans passés to ebi réseaux sociaux ningana ki ba perda ki bébé na bango et assez a poussé na ki a déjà quelques mois hein, et c'était vraiment très dur et les lycées ba tu biso sur tanxé moi parce que sa femme a été tellement inconsolable que c'était ils a eu choc. Ndeko moyen babota ezate to ba simba mwana ezate ko bota ba robota mais mwana na ba risque à kufa parce que baza compatible était. Alors et ça li que bat de gauche à droite tout faut bakabona mais bakabona pour nini. Et en Afrique na habité nga quand ça ba mamango ici là parce que na ba poto awa mindele bazana mo façon mso moni la makambo. Na Afrique so mwasi na mbali balingani bana c'est vrai baza fruya bolingo mwasi na mbali. So mwasi azobota te to peso bozobota te même ba famille ba intervenaka koluka okabola bino. Ote fo bakabona. Mindele so balingani parce que déjà mindele bazala bato ya basambla te na bolingo. So alingite, so alingi. Alors, mindele bakabonaka jamais pour babota te. Ay bakabonaka te pour babota te parce que balinganaka te pour na bana. Na bite so bo comprendre. Biso ezala so bo balani obligatoire faut bana bazala. Effectivement so bo balani il faut ko bota oui. Mais ce qu'on a biso en Afrique ezala en tout cas so bo bali mwasi. Obligatoire, il faut moi si on a peso bana sino te liba les ate. Si comme indele les arabongote. So babalani baboti gloire à Dieu. So moi na yete gloire à Dieu. Ya on te mto kabola bolingo na bango. Do mindele bana te bakabola bango. OK non moi ça zobota te et famille il faut aussi comme moi si on a et pas mindele les arate. Donc c'est ça le vrai amour. Bon Afrique bato belé les alara pe souena bango te hein. Et ils ont ba famille en haut quand de toto lo ba mambo culture. Oka peta mbala lingi na ye mwasi na ye mais famille lingite et on peut mon mabale belé na poto awa moi sinon mbal babota te mais ba 20 na 20 ans 25 ans moi na zate parce que bolingoza ya solo mbala lingi ne mwasi na ye bien que ça passe bana bazate mais ba lingani boko kabola batuté parce que ta ba lingana ibino boza kité. Comment bino boko sala ba live topé boko bana kotonga mutu parce que ba mamango uti na bino bobika bata ba théâtre ba mamango uti na bangambu na bango kuna ba nungu bon nde bato ba kolo matière pe ba zu matière ba yeko sala matière bino bozo souhaiter topé bolo ba Pierrot na mwasi ne ba kabona na ebité parce que bochara Pierrot mais sous certainement oui pour ba blo abo mingi ezapeka bana basi hein ba songi ba lingi ba koma bino nyoso mo ba basi à Tonton Loulou. Parce que ça a sens te bakabona neti pona nini ou te faut bakabona bako kabona so bango ba sepeli bakabona so ba monike et effectivement il faut bakabona eza bango mais ta balingana ki balingana ba kombali siko bino bo lo ba bakabona c'est-à-dire et ça la raté faut aussi ka ba visa lelio c'est pas bon. Moi j'encourage les couples conseil ngana repesa ba onto na websa bon ezaki net baza compatible te. Net besoin compatibilité ou carrément adopter les enfants. Bon adopter bana ba bébé, tout peut bana ba 2 ans, bana ba 1 an. Ba oui bana ba on te ke bino te ba papa na bango na ba maman na bango. Et bo bo li bango comme bana na bino. Ah oui hein.
Moi, je suis adopté à combien yo? Bah ouais, bah à moins que peut-être bon exposé bah auto bando kika o bazala zinga zinga na ba famille en auto pe ndenge nini so yini des lobby peut-être ba koluka ba souffler ba mais banana net ba kola déjà en affection ana ke bino le ba parana bango ata soki un jour ba yo ki ango le fait que ba en affection ana bon là ça mon bolingo o ba boti ba lexa bana moi je crois que c'est déranger ba péter hein et déranger ba péter bon sous pe ba oye bana ba péter. Si réellement vous en avez besoin bana ou carrément vous adopter bana parce que net vous avez compatibilité et moi aussi moi ne vous arrêter ah oui moi aussi moi les années que peut-être va commenter voir le banzamba zali bon nzamba zali oui les kamanzamba on paie ils ont pas raison oh na salle la vidéo pour me couper ça conseil na bande comme sous OK. Donc déjà pour na conseil pour na bande kunangai les couples ndeko piro na moi sinayo courage nabi que ça facilité preuve en mais sinon si vous décidez bokabona parce que bo sepeli bokabona ah eza mamna bino ya bolingo na bino mais so eza suya na bino te eza bolingo bana tende bato ba kozanga bana tende mto kabola bino ou si carrément vous voulez les enfants adoptez les enfants pas adopter bana. Non, le bapé na famille à Pierrot na ndeko mwasi bolingo zara batumi bali. Ah oui. Bolingo zara batumi bali. So balingani botika bango kimia. Hein, et quoi affecter bino en rien. So vous en avez besoin bana et bino hein bobo te bino bana. Pierrot lingi mwasi na e. Mwasi ne mwasi Pierrot lingi mobali na e Pierrot. Donc so ba osepela ki baza na bana. Neti, moi basimba moi nezate. Ils peuvent adopter de bonnes dima et ouais ça choix na bango parce que ça va tout me bale lingani. Bon, cause africain mon ngambo na habité que Dieu vous aide hein. Nzambe vraiment sunga bino. Toke na likambo nzambe, hein? Toke na likambo nzambe. Nzamba zali nzamba osala nzamba kopesa. Tangu mwana na bango akufaka toyokaka ke na église. Parce que dans l'église, comme ça, surtout dans l'église, il faut bah ça nous tester dépistage et tout ça, bah groupe il y a groupe sanguin bah il paraîtrait et bandeko bazaki au courant bah yebaki bah état na bango qui va compatibilité mais bah lubaki que il s'aime et nzamba osala. Et c'est le babiloko toyokaki. N'habitez pourquoi déranger Rabino, somme de cette émission, à l'obi, il paraîtrait. Parce que, n'a ibani na ba personnellement te. Surtout yoki li solo na musika, il faut mentionner ngo oyokeli, oya ko confirmer te ko affirmer te. So qui tam sous ces modèles wana te. Bref, mais bande balobaki ke bango balingani nzamba ko sala. Ndena na bendat matoi na ba ndiko bozo landa ngai. Bozo aba risque te na komba nzambe à moins que eza la révélation oyo ki penza nzambe malamu parce que mingi po balobaka yoki nzambe ebele ba yoka na bango nzambe te muto apesi munganga mayele za nzambe ta munganga ebisi yoke na mwasi yo boza compatible te to na mobali boza compatible te ba conséquence ezali oyo ou bien otika ou carrément sur le monique au Rochamutu, il faut ndima marambouana. Vous ne pouvez pas prendre des risques comme ça au nom de Nzambe. Et après, vous s'attendre à Nzamba salaté. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Nzamba fonctionnera bon côté. Nzamba zazo bate. Mutapesi munga maye les Nzambe. Tant que docteur a lobby que non, et simbate et ko simbate. C'est vrai. Et ça, il faut y avoir la part des choses. Hein? Et on a le bar na bateau belé. Bah, ma moussous pour nous juger, et c'est un mois, ma la classe paysanne. Et ça, on a molli. Non, ça ne marche pas comme ça. Et on peut monter belé, bah, jouer la Bible dans salle beaucoup. Parce que, bah, on comprendre le principe, te bah, maîtriser, te. Bah, on y a sa foi. Bah, tu as la foi partout, te. Ma m'y a la foi, te, oh. À moins que peut-être aux la révélation mon personnel on nzamba lobaki na yo par rapport. OK le relia poison te parce que aux nzala
nzamba kolongola poison wana to pe parce que Bible lobi ki atomeli poison okufa te. Mais par contre soko yebaki te, Dieu peut t'épargner. Na peut soko comprendre. Donc soki docteur alobi na yo ke ko simba te tika. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme
le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban plantés dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.